Très aimable internaute du Congo Impact News, bienvenue une fois de plus chez nous, la famille Congo Impact News. Vous êtes tellement nombreux à travers le monde pour suivre notre rendez-vous de tous les jours sur l'actualité. L'actualité oblige. Très chers amis, vous voyez, nous sommes, derrière moi il y a deux chaises pour vous dire que nous sommes dans une des églises dans la ville de province de Kinshasa. Toye biango malam que crise ezali ko régner au sein il y a corps du Christ awan RDC. Na yango mokolo ya lelo toye penza na koyoka mbela il y a le pasteur Daniel Ntassa Ouazali, président national, il y a RSC, Osali Bongo, organisation, topé structure, il y a église de réveil. Par là, toyebi ke RSND et bimisi moi bambutu mbutu to moni crise topé conflit makase koti entre le pasteur Sonny Kafuta qui était à la tête de RSC, basili kopé sa bongo suspension, pe mikolo sile koleka to moni le pasteur Sonny Kafuta ndenga lobi ke a se retiré penza officiellement nakati ya RSC lokola mokambi topé le président national. To penza makanisi il y a jeunesse, il y a RSC par rapport il y a décision oyo collective il y a ba serviteur de Dieu il y a RSC basile kozwa pona ko logo la topé ko fandisa Mosali Nzambe Sonny Kafuta toka point de vue na bango makanisi na bango et bongo tokutana tout juste après pona ko sala 10 annonces. Chaque le 12 août ezalaka journée mondiale ya jeunesse na cadre ya église ya réveil ya Congo toponaki mukolo ya le 12 septembre eza la journée munene ya jeunesse église de réveil ya Congo eko salema na avenue Kandakanda numéro 10 na commune ya Kasavubu na siège ya jeunesse siège national ya jeunesse ya église de réveil du Congo nde yango wana tobengisi ba jeune nyonso ba président ya ba jeunesse ya ba église nyonso to invité ba jeune nyonso tout mokolo wana le 12 et vous allez culte une réaction de grâce pour la jeunesse ya mboka na biso. Voilà message oyo soki oyo ki yango panza yango sango pour que mokolo wana le 12 tokutana to sengina ba pasteur botinda ba jeune jeunesse église de réveil du Congo et entrepreneuriat eza na vision moko important pour la jeunesse ya mboka na biso. Et puis jeunesse ya église de réveil du Congo ezali indivisible. Toko kabona kate tozali na bomoko pona kotombola église ya réveil et kende liboso. Sika Nzambe apambola ba jeune nyonso. Jeunesse église de réveil ezate ke ebandi ko pesa message nango kaka lelo poto yo kimbeba ezali non. Jeunesse église de réveil du Congo eza déjà cadre moko munene oyo tosito sali ba événement je crois mi-balé il y a minene déjà na kati ya mboka oyo et puis bien actuellement na mois de février na utaki na voyage na Équateur pour installer jeunesse ya église de réveil du Congo ya Grand Équateur na installé déjà jeunesse ya église de réveil du Congo ya Grand Katanga où ils a représenté na pasteur Ale Yambela na Matadi vice-président nga charge ya politique ecclésiale akenda ki na Matadi tout ça qui voyage moko na conseil spécial à chef de l'État en matière de jeunesse to yambaki conseil spécial à chef de l'État en matière de jeunesse année passée le 8 août jeunesse et église de réveil du Congo bientôt ils ont lancé ma formation na ba institut professionnel pour former ba jeunes na biso. Nous avons une vision pour cette église du réveil et puis l'église du Congo corps du Christ en particulier. Donc nous sommes une église, une jeunesse qui a une vision au sein de l'église de réveil et puis au sein de l'église corps du Christ du Congo en particulier. Le souci de ces ali papa nyonso bazana ba plateforme na bango basangana bazala uni pour na couper sa force ya église oyebi église de réveil c'est église ya bapayate c'est église ya mboka quand on parle de l'église de réveil du Congo c'est église babandi en sont de congolais c'est église ya mboka c'est église ya bapayate donc ceux qui basangani et vous avez intérêt munene pour na couper sa force ya église de réveil et kende liboso et tellement parce que c'est une grande machine spirituelle ya mboka na biso o yango moni ngai personnellement Guy Daniel Ntassa na telemi pour na sa point de vue na ngai pour tous en a besoin mai na misu na biso kauka
tout le monde a papa na biso baza la place moko ba pesa biso exemple ya malam ole ba lekaka na ba guerre na ba télévision ko oya lobby boya l'équipe tout ça na tout le monde a papa na biso baza la place moko pour biso ek ba jeune to la ndakisa ba sauver église nde souci na biso yango wana ngai personnellement na monaki archevêque papa na ngai archevêque évêque général sortant Albert Kankenza na monaki na menaki ba démarche pa inaye na sengaki na épée papa s'il vous plaît soki bokoki kozala na retenu église oyo yokemi na ngo pasi omoni na ngo pasi ofingami po na église ezali mwana na yo RC ezali mwana na yo bozala na retenu bobate l'église oyo et ozala malamu nazalaki pas jusqu'à hier na papa na ngai Soni notre représentant légal évêque général na yebisaki epé papa oyo ezali mwana obilo bonyokwameli bobetami bafimbu bonyokwami nango boyoki pasi mpo nango bozala na retenu pour vous sauver l'église. C'est-à-dire, à ma qualité de président national de la jeunesse et pasteur aussi connu na kati ya mboka na biso na meka ko sala ba démarche wana yango nazo konde ko plaider et pas ina bango ba se pardonner ba tia le lait dans le mêlé ba tia un peu de vin dans un peu de l'eau dans le vin ba bongisa de façon que église ya mboka na biso o ba benga église de réveil du Congo ezala sauver les soucis na ngai makasi yango wana ba la biso foi en Christ au bango batea kibiso amour la fraternité la dignité l'amour l'unité dans la foi yango de force ndek souci na ngai mokonzi ya jeunesse na ba dieu na ngai na ba président communaux oyo bazana sima awa et sanction au monde za des sanction kaka ya muketo benga ki juste pour te lancer message na ba papa. Merci. Voilà, moi c'est Karine Bembe. Je suis journaliste info Lingala, en même temps la Royale Télévision. Par rapport à un message que le papa dit donner là où tu peux lancer, mingi nazo zonga na angle la jeunesse et l'église. Nengo le bien institution est beaucoup plus pour la union, pour renforcer la vie spirituelle même ya mboka. Et maintenant par rapport à l'événement mineno et ses succès dans la République démocratique du Congo. Comment la jeunesse et l'église ndenge ba s'impliquaka ndenge batambolaka ndenge bakotaka et ça la malamu penza mingi te voir même ba pasteur misusu oyo tozomona ba pasteur principal ya ba église ebele bamikotisi na politique oyo ezobota makambo moko ebele lelo na République démocratique du Congo. Justement par rapport à ça message nous relancer tout d'abord premièrement la jeunesse et puis na ba pasteur oyo bamikotisi na politique. Les autres ça va ma crédibilité, les autres disqualifier bango, les autres ça va faire un pédé pour avoir intérêt, les autres détruire paix pour ça là pourquoi lancer message encore lancé. Vous savez quand Dieu nous a appelés à Bengibiso Mutunamutu, mais chacun a sa vision. Ngai naza na vision na ngai. D'abord l'église de réveil est l'église ils a conduit na représentant légal mais Mutunamutu s'occupe pas na politique et administration et église naie et puis Mutunamutu na vision on nzamba pesi. Moi de ma part na yebité ce qui un jour nzamba ko ya ko chanjaka yango mais na mission nzamba pesa ki ngai particulièrement ayebisa inga na koki ko kota na kati ya politique babi donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu mais mutu oyo monique mosala nzamba monique akoki ko kota ne pe na politique wana za point de vue na mais ngai évangéliste Guy Daniel nazali vraiment au point ya kokende na vision oyo nzambe apesi ngai pour na peuple na d'abord j'ai une mission de la restauration oyo na te akana église na ngai c'est-à-dire na tikali kaka na position na bandeko oyo ba s'associer na politique na makambo na nzambe chacun a son point de vue ayebi ndenge ni nzambe abengelaki mais nous avons chacun sa mission différente mais nous pouvons se croiser dans la diversité mais nous sommes dans une mission différente où il y a sa politique dans l'église ou bien côté politique où on a point de vue à moi les 25 ans bientôt vous allez inviter nous fêter 25 ans et vous allez dans le mois d'octobre awa depuis nous te à Yesu na kati ya ministère nangai bokoya bokomona nazakaka na kati ya musalo nzamba pesa ngai donc lelo ko azaki makambi ya jeunesse na rigato tikala mingi ya cadre côté wana mais na répondre jeunesse vis-à-vis de la politique moi j'encourage des jeunes surtout des chrétiens
à aller dans la politique parce que si tu n'occupes pas de la politique va s'occuper de toi. Donc nous devons être informés de ce qui se passe dans notre pays pour tirer les leçons, enseigner à l'église et puis enseigner à nos fidèles qui viennent nous consulter à bureau. Nous devons être informés de la politique, mais pas s'ingérer dans la politique. Voilà. Donc les jeunes, oui, aller dans la politique, être député, être ministre, c'est bien. Mais nous sommes à temps plein. Donc c'est difficile pour moi de laisser la table du Seigneur pour aller servir à autre chose. Donc je resterai comme ça. Je prends l'exemple de Paul dans Galates 6, dans Actes 6 plutôt. Voilà un peu c'est ça. De position en tant que président national en fonction, d'abord, na cause d'accord ndenge nini ba destituer mokonzi oyazo kambanga liboso. Non, na kati ya RSC ezali na ba organe mibale, assemblée générale na conseil des sages. Biloko wana nde ezali régime règlement d'ordre intérieur à RSC soki mokonzi ba rattraper na ba biloko o esengeli ba reprocher ye ba organe wana mibale nde eza habilité ya organiser ba assise pona ko faire reprocher. D'abord ba continuer so wana baza bana ya nzambe à part que la ba représentant na ba titre baza na bana ya nzambe conformément à la loi biblique. Les autres banabisonini ceux qui ba remarquer li kama ba pas ya moninga. Ozomon wana ce point de vue nanga liboso ngolo banini qui se met ensemble ba solola bo ba relever défi wana ba malgré mieux ce manakati ya église corps de Christ. Question mi baleza ki nini? La solution pour tient en place en tant que quelles sont les pistes? Les pistes, on a la piste na PC, la piste na PC commission conseil des sages est en place. Il y a des habilités, on a bien conseil des sages et puis dans l'assemblée, ils ont la manière de destituer Mokondi. Et puis qui a le droit de le faire? Tu vois? Alors, le président national de la jeunesse na kati ya RC, puis naza membre effectif, naza cofondateur, na koki kopesa conseil wana na bandeko, na koki kopesa conseil na ba père, bazonga na kati ya ba loi établie où ils ont réglementé secteur na biso et puis batala liloba ya nzambe elobi nini. Voilà, les conseils on a koki kopesa. Pour la nini ba prêcher un exemple pour église il y a réveil lobby oyo bango ba betami ba fingami ba maman peut-être ozoye ba te biso le toté na moi kimia ba soni wana ba kangamba betama ba fimbu ba kankenza wana ko finga ko ka donc c'est-à-dire baza ba papa ba ko ko sala biloko ba sala wana te baza ba papa ba ko sala biloko ba sala wana te pour ba souffrir pour l'église oyo. Donc bango ko faut pas biso ne toli ke bana bota l'église oyo ko zo to nyukwa minango to beta minango to yoki pasi pona yango oyi bina zolo bana mai na misu ba intérêt personnel ko kabo l'église te. Voilà conseil nanga na zo pesa ba papa wana ba souffrir pour l'église. Donc ba ko tika église ya nkolo boité et comme ba dispute ba problème soki likambo ezali bible zo sabiso nini soko za likambo nande ko na benga e bo solola soki esimbite benga mutu ya misato. C'est ça la Bible. Babosani Galates 5, 22, l'amour, la fraternité, la paix, la joie, l'unité, la foi en Christ, la bénédicte, la patience, la douceur. Comment non, la place moko pour l'église message fort. Il y a jeunesse église réveil à Congo, toringi comment na bango ensemble pour l'église na biso, ils ont besoin de division té, l'église na biso a besoin au kende liboso. Plusieurs défis à relever. Plusieurs défis. On n'a pas des écoles, on n'a pas de toit, on n'a pas de ça, on n'a pas de ça, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas de cadres pour bien décider. Des institutions, nous voulons que les institutions soient calmes, notre RC, notre patrimoine soit calme. Voilà le message de la jeunesse de l'église réveil du Congo. Première démarche, c'est un point de pression dans la salle. Parce que dans un point de pression, nous sommes tous les agoyoka l'arme nanga ezakaka papa bo vanda boyokana église bonyoko melaka boyoka pasi
bofingama bobetama pour l'église oyo lelo ba intérêt personnel comme induire l'église na trouble oyo te ba papa boyokana nde message première démarche na ngai oyo nasali ya liboso yango nazoyesa ba papa bayokana soki likambo ezali eza na ba organe statué na kati ya église oyo esengelaki eloba makambo evanda elingi kutebima na batélévision te elingi kuteleka na bajournaux te elingi kuteleka na nini elingi ezala réglé dans le christianisme dans l'amour dans l'unité dans la paix siko biso jeunesse botie biso wapi biso jeunesse botie biso wapi c'est pour ça que nous avons interpellé les jeunes surtout dans l'unité. Évitons les divergences, évitons tout ce qui se passe. Restez en prière, priez pour l'Église. Restez en prière, priez pour nos pères. Restons calmes, regardons là où Dieu nous amène. Voici le message du président national de la jeunesse de l'Église du Réveil du Congo. Bon. Na organe ya koeli président ya Église du Réveil question wana naza vraiment na arrêtement makasi ya koyebi sote mais nayebi ke ezalaka élection candidat bimaka parti ya conseil des sages et puis na assemblée générale nde kuna bakoko bimisa candidat et mutra muta postulé kolandisa ma projet de société oye azanango pona église yango nde kosala ke mutu azala élu na kati ya institution wana komema et donc assemblée générale nde mutu organisaka ba élection donc mutu aye atie candidature na ye batraité yango so bamona ngo ezali viable elekani. Voilà un peu c'est ça. Donc la condition on a dit ça que toujours mon conduit au combat église de réveil. La doctrine est en dernier mon côté. Unité c'est par la foi, mais la doctrine il y a des diversités dans la doctrine. Tous les bisognos sur l'église, mais batu la batu, bazana sous basement na bango. C'est le message on zamba pesi bango. Union et kozalaka pasi mais bolingo nde yango toujours privilégié. C'est-à-dire mutu mtaza na doctrine azo défendre mais bolingo nde esangisa biso. Unité et kozalaka moi pasi mais bolingo nde kosangisa biso. Pourquoi? Parce que batu na bazala ba doctrine na bango. Mais la finalité, nous devons travailler pour l'amour et pour finir au ciel. Finalité, nous devons travailler pour finir au ciel. Ce qui nous sommes nul. C'est ça, donc amour. Ma frère n'a été. Ma frère na été ma frère ngara zali président national ya jeunesse na mona tokena na ba réunion tozaka na ba musulman ba catholique derema tozaka na Senko mais c'est là-bas yamba biso malamu za responsable ba jeunesse kuna na Senko yamba ngai malamu armée du Sali kimbangiste c'est pour cela ngo tozobunda pona consolider la paix ko consolider la paix oyebi ke mona mukabeta kambuda ba mikolo bi babina tant ngai na telemi déjà boye nazopesa message oyo tozosenga papa na biso bayokana eza pamba te eza parce que makambo oyo ezolekana ezosepelisa biso te ezosala biso pasi yango moinga na telemi nazondima ke message oyo nazopesa kimi ekozonga na kati église pe église ya réveil ya Congo ekotambola malamu naza na foi pe naza na kondima. Parce que papa nyonso wana papa moko te oya boya ko yambangai papa nyonso ba yambangai malamu tosolana bango malamu do naza mwana na bango naza leki na bango naza petit na bango naza président national de jeunesse na bango oyo bango bapesa ki confiance donc baza ba papa bazolanda déjà
démarche on a sala eza pona intérêt ya église ezonga na force na yango ndenge oyo bango bateyaki biso. Donc voilà démarche nanga et puis yango moni to sangisi ba jeune nyonso le 12 septembre pour la journée munene ya jeunesse biso na cadre de l'église de réveil du Congo ba jeune nyonso tout tokozala awa na kandakanda numéro 10 na commune ya Kasavubu pour célébrer culte et action de grâce ya jeunesse et kozala na 8h. Donc voilà musala oyo biso tozo sala yango wana. Rassure-vous que RSC ko panzana te. RSC eko panzana ka jamais. RSC zali œuvre ya Nzambe moko. Par la bénédiction de nos pères, je crois que tozali batu totangi, tozapena mayele et le peuple congolais nous fait aussi confiance. Nous disons que l'RSC eko panzana te. Yango mo tozo senga na ba papa ba yokana. Ba kimia. Et puis église etika ba papa te église continue ko bondela pona ba papa ko kimia ekota na kati ya église. Donc elo na gwana biso ke l'RSC eko panzana ka te. Eko zala RSC biso to koleka. Mais bana na biso bakoya ba koko na biso bakoyaka ba okutaka RSC. Et Dieu va faire grâce, cette église vivra encore. Le message onga na ko rassurer yango wana. L'RSC viva. Et on moni biso na kati ya jeunesse tolobaka loko. JRC réveil obligé. JRC Réveil obligé. JRC réveil obligé, réveil obligé, réveil obligé. Aucune réponse na biso yango wana. Donc réveil obligatoire. Sans le réveil, le Congo sera par terre. Voilà, nous venons de suivre ensemble avec vous ce qui a été au menu. Il y a point de presse à Mokolo Lelo. Toyo Kipenza Lolenge, pasteur Guy Daniel Ntassa Oazali Bongo, le président national. Il y a RSC Ozali Église Topé, Ezali structure Ozali Kamba, Église de réveil Nyonso na Congo. Toyo Kipenza Malamo était Azalaki trop strict na ba propos naie tant koloba face à la presse. Azui penza sentiment tie mopandi a télémeli penza division oyo ezali ko régner au sein il y a église de réveil pour na ya lobi ezali ba intérêt personnel nde ba memi on ba intérêt égoïste nde ba memi ngo na kati ya structure oyo yango ko sala penza division ba église e kabwani topé RSC e komi na deux camps. Voilà. Topesi bino batonzi penza po bozaka toujours ebele wana pona kolanda ba news na ngambo ya Congo Impact News bobo sanate ko s'abonner ceux qui bo sepeli na image bo pesa bongo merci na Driss Makengo qui est derrière la caméra mais également à tonton Pati qui est à la montage. Un grand merci à tous les abonnés de Congo Impact News bo continuer ko partager mais également na ko s'abonner et aimer nos vidéos bo tala pe isu subino bo ndaka biso na ba Facebook na ba WhatsApp topesi bino mbote partager bosunga mosala na biso po ekende liboso to kosala penza na mwa makasi na biso na mwa intelligence na biso to kende na dossier o likambo o ti na suka po juste là to yokipe RSC ya jeunesse à RSC bazali nanu contre décision wana ya suspension to pe ko longola le général Soni bango balaki c'était balongolaka mokondi bongo te ezali na banzela il fallait balekela pona kolongola ba kolongola e bongo likolo te wana ezali bongo maloba ya pasteur Guy Daniel. On se verra très prochainement pour un nouveau numéro. Bye.